oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, kitoko ne lengi, kitoko ne lengi, kitoko ne lengi, mbote, na bino nyonso bisika boza, bokamo ya, assez, a changé ba idéologie, Kosekanano, bonjour, ça va? Ça va? Yemoko le descendant prophète Kimbangu, assez mokonzi a terrain, azana binoti anabino kokamwa morning ya tongo ya lelo na yemoko est-ce que yo kozalanga na seka est-ce que yo kozalanga tonga na zayo soko zayo tikala yoti ndape na zanga na tikala penga est-ce que toi no zanga bosabo Maître Billy Malou Aklofas, ton petit joueur numéro 9, il y a FM TV. Yeah. Et monsieur Bandit, Bandit, je crois que Bisika Boza Topé Simino Mbote ya Mingi Bisika Bozali, na Bandundu, na Kikwiti, Kasai, partout Bozolanda FM TV, na travers émission na bino atongo ya lelo, je crois que mingi lelo za lundi depuis la semaine jour moi 30 combien betana machine pour kalater élection est-ce que vous allez to beta li solongo lelo yemoko le descendant aza toujours na tongo komi na honte ba union ba komi faut tala na est-ce que mon union na bureau sa komi so comité tala benga elobake ayakate émission na bino ngoyo mutuna mutana ndenge na ye yo kozala ngatenga pe na kozala yote ba mbouteillage na journée lelo na ebité lolenge ezali est-ce que ba mbouteillage wana et ko commission na bureau avant ba ope balati pe ba nkwala félicitations ba ope balakata ba simisi félicitations ba ope ba kufeli lelo ba mes condoléances toujours ya kobosa na vraiment te nkaka bato ba bundela Congo les descendants toujours tous à la gebele mais mutuna mutwaza na tâche na yazo jouer ba condoléances c'est pas na yo kaka na Serge jouer aussi na ba famille na bino nyonso na pesi bino mes condoléances to kabola pasi parce que boa ba Congolia ya tongo maître Billy Malou Aklofas na équipe mobimba technique ya FM TV ba pesi ba condoléances je crois que Borolanda wa makambwango na kati ya chaîne oyo tongo yango se bandi ba mbote le susu bisika boza na ba obaza na hôpital courage nzamba ko guérir parce que médecin ko pesa kaka kisi mais guérison utake pa nzambe to lala ki to lamu ki tongo ya lelo je crois que za yote eza parent eza pe moi si eza pe moi na te mais eza nzambe mokeli est-ce que na tout ça to ko bandana la loyembo te to mekempe ko adorer ko kumisa nzambe bongo simato zongati assez a changé d'idéologie tatika les gars assez mais les londe par rapport koseka mama tonga lelo lenzi na ebite bato bana kingasani si ba komi est-ce mafuka sa komi déjà to resta ça yaki est-ce que baluba bazao pour lelo match za baluba na bangala est-ce que mungala moko zawa pe ce qui baza alors félicitations à maître Billy parce que sans yé le loto monde en terre de fois vous allez toujours reconnaissant na muto apesio kopwa mai na désert o yazo bimisa assez na ba idéologie bolanda ba chaîne belé mais assez yebikaka moi ta sa café vous allez peut remela par rapport quoi mais to banana na kokumisa yawe mokeli parce que sans yeza pasi sans yeza mawa ce qui na telemi lelo liboso na bino je crois que zanzambe le fona banana kokumisa na ye na ko banana ko kumisa maître Billy te mais na ko banana ko kumisa muto akeli maître Billy ndengo la te de temuya est-ce que tozana après toleka oui boutiko yoka bolandi chanson mokeli le créateur sans yeza pasi koleka avec yé esengo rozala et vina biso pepele qui to connaît lengi surtout nous avons lancé message na bao baza juste na hôpital ba clinique na ba soins intensifs
Bao baza na salle d'op, bazo préparer bango pour basala bango opération. Donc tu vois que non, il faut toujours Zambé. Faut que tu aies liqué par Zambé, le créateur. Beau désespéré. Beau désespéré. Tout le temps, misapi. Moi aussi. Zolé. Tatouah. Iya. Bon, comprendre le système, mango. 5, 6. Kalate. Maramwango ezobanda. Est-ce que kozalate ou kozalate? Je crois que Torobeta, l'isolo, on a bien invité Nabiso Baza déjà. Toro solo là. Kalamingi te, est-ce que bah QTC commis déjà, toi est commis la noté. Élection en boka kozala. Yonanga, Toruluka toeba. FK, est-ce que zani ngwana te? Mahamo konzi. Mais respect, hein. Le boko na tolo. Ça yo bikaka. T'as la joueur, il y a FMTV Maloua. Hein? Est-ce que tu as un conseil du jour? C'est très important. Kozana basage. Hein? Moni so ina kati ya mboka basage bazangi mboka on etambola rati. Et mboka ne zalaka pourri. Mais tous on a nous sagesse aux autres pas mettre Billy Maloua. Gelo Mouya. Balancer les biso déjà conseil du jour. Bon. Ah oui, mukolo batu bakoluka koyeba mission nini bayaki kosala na mokili kosala na mabe e kosila. Na bandeli mukolo batu bakoluka koyeba mission nini bayaki kosala na mokili kosala na mabe e kosila. C'est clair. Si on va interpréter na monogoni na chiluba ou soit na lingala lisusu bakanja. Mukolo yo koyeba mutu. Hein? Mukolo yo koyeba mission na yo na se na moyo yo. Na kati na moyo yo. Eza nini mission na yo elagi nini? Il faut qu'on comprendre. Eza clair et clair. Mais eloko s'appelle singa balobi kosala na mabe kosila. Maître Billy, coup de chapeau, hein? Mon vieux, mon boss, papa. Dopo nanga oza nyonso, yaya, patron, vieux nanga. Yo vieux nanga ti. Nengwana te, ta babilo kozo bimisa. Vraiment c'est et que directement la katia motema. Hein? Mukolo batu bakoluka koyeba, hein? Mukolo batu bakoluka koyeba mission nini bayaki kosala na mokili kosala na mabe kosila. Vraiment il faut qu'on voit que la maître Billy Maloua qu'il fasse ba fleur par rapport à conseil du jour ou à Pessi binomoko bosu bolande zape na lingala. Zwape parti na le wanzoko se kweit. Na ebité FK okata parti nini Igor Sombo le garçon de la ville. Tu es déjà là non mon frère. Okata lokolo toko kata nini? Hein? Alain okata parti nini yayo? Hein? Bato bazakuna na régie bo okata ya nini? Ngala okata biloko akati. Pour yangonde mokonzi aliaka ba foi ba michopo ba rein on te bateka wana. Est-ce que zala na d'abord ezalaka? Est-ce que trafic wana ezalaka? Je ne pense pas. Pour na ko salir kaka RDC Congo c'est pas ça bolandi yango vraiment ce qui te comprendre yango ekozala vraiment malamu toni ngana mo muketi tokota na nani lisusu chanson du jour. Chanson du jour. Lelo ya lundi. Mwangwa suma. Ba mutako. Obi mutambonga bina rebele te pa aumela te na fête. Boy bien. Ya kaka wana de 20 minutes abima kei. Metala o mungamba mutapasi. Olandela. Di koto ba biere bagisa mite lelo lendi pe komela nini. Lelo lendi omela nini. Est-ce que baluba bazawa bangala pe bazalit bongo batabandundu baza pe kate baswahili pe baza parce que tozala 4 hein. Ouais toza 4 hein yo bika ba idéologie ngo quoi. Toujours bon sucre bonza BCBG yo bit ya ngonde sur la parfum qui toko faut elekanaka. Ah Nzambe mbongo mutasala mbongo alukela bokili makambo. De Temouya. Tous les gars la chanson du jour. Eh oui, Bouchi Rolanda, hein, Pepe Kale, Yampagna. Je crois que
que son âme repose en paix. Azalaki moko yo abandai ko binisa biso parce que azali sona bisoté hein. Ba ndengwana bazalaki belete. Ba talent, ba don, ezalaki kati na ye. Na ebité ceux qui lobby to lobby kuna hein Congo ko bimisa susu ba ndengwana. Avant toi yamba invité na biso, je crois que tokosenga vidéo du jour. Ba mec un peu ko balancer les biso yango bongo tozonga na présenter invité. À vous. Eh oui, Bouti Olanda, Loyembo, hein? J'espère que ça tata onda, mais ils ont un message, ils ont la quartier. Mais nazanga morote na plateau, je crois na tongo alelo, nazana monsieur président Edi Kankou. Président Edi Kankou. Ah, ok. Mbote ndeko président. Mbote ndeko arbitre Paul. Oui. Mbote ndeko nangai. Nazana esengo makasi. Qui est dans mukolo lelo, oyambinga na plateau na bino ya kitoko boye. Merci. Osepeli ko yamba biso. Ezali eloko ya esengo pona ngai. Boto sali pe ba makama webele mais lelo quand même bonimi ko yamba biso na plateau na bino. Je crois que Zambala libosoto ya wana isika oyo. Nasina ya mais Zambala liboso na leka na plateau na bino nasina awa. Na ya ba ezalaki na moi problème technique. OK, très bien. Mais salaki ki to parce que biloko muto asalaka ezalaka na ba problème. Vraiment. Jour wana ezalaki na moi problème technique esalaki ki na likaki na émission T mais lelo quand même je suis là parce que c'est notre chaîne. Vraiment. Ils ont chaîne ya ba des pères et des mères. Ils allaient à l'étranger. Nandé ni des pères et des mères. Ils allaient à des pères et des mères, c'est-à-dire ba congolais. Très bien. Ouais, botabi na papa congolais, maman congolaise, des ali chaîne oyo. Oyo. Ils ont chaîne à l'étranger. Tu peux nous appeler la chaîne étranger belé. Ya solo. Soki na lobila ba na kotanga. Te kotanga la ngate. Te kotanga la ngate. Na ele on a kanda. Mon na longoli moniera. Ya solo. Eke wa. Na longoli moniera. Na longoli la tiki na ndao, c'est-à-dire na kanda. Oh oh. C'est que ba coup de tête les lezo de tama. Lobi na yena kanda. Lepe na yena kanda na koloba. Edi Kankou. Combattant. Na koloba. Vraiment. Plaisir ya koyamba
Ndeko Guigui Masala, je crois que Zambala Libosote ou Kouya et Panabiso na kata plateau. Oui, merci d'abord Nandingue au pensée les Sousounangaï, les coordonnateurs nationaux, il y a un mouvement citoyen Bana Kololo Pango Obabengi Yango Bakolo. Merci la première fois plateau toujours dans les bons. Batoizo Sala très propre, accueil normal, tout c'est peli. Mais là on a dit que ça a pépliqué, on ne change pas l'équipe qui gagne. Biso les équipes auto gagnaka, moyen va changer biso ils a été. Bakosili sa bango ba onda koya koya, bando ya koya. Mais là au moka na lobi wana ndé quasi force ya koloba, ko dénoncer ba chaîne ba étranger makama mabe. Mais kota outil. Et ça lui est passé? Non. Tolinga kabalo ba makambo o ezali pe pasa na besoin nango. Bakota ka mingi na makambo eza pe pazo lukate. Aouti na lingwala, soi-disant parlementaire président Debout. Wale za mabele langa. Wano zolo ba mabe. Zelana nunde ko. Zolo ba mabe. Achina ne bandite to so malembe. Yebane za mabe. Yasakana na batu na plateau oyo lelo aomona makambo. C'est vrai. Asakana na batu. Do yango longole le. Yango longole asakana na batu na plateau oyo. Na lobi lelo aomona makambo. Azuba na soi-disant na usili ngwala te zela. Ndeko zela to so maloba. Pardon. Zela na corriger na. Nazali président du Parlement debout, force de frappe de victoire. Nazali mobilisateur numéro 1, ya. Commune à Kassavou Mobimba. 3. Nazali communicateur Moma Iwakani Namukishimuntu Félix Antoine Tshisekedi. Le grand esprit. Ndenga zawana aeba kiasakana na batu lelo akutana mutu akosukisa ye. Ya solo wana. Ndeko langa Guigui. Tokende, je m'excuse, tokende directement. Est-ce que Hollandi chanson wana message ni ya la kati? Ndeko, na sala petite recadrage et pas de biso ndenga lobi. Tant ba parlement debout c'est le cas déjà. Et le cas de et le cas déjà kala. Tant biso ndeko sala parlement debout. O sala yango wapi? Yo sala parlement debout. Biso toyebi o wapi? C'est la toyebi o wapi? Toyebi o wapi? Yo toyebi o wapi? Toyebi o wapi? Tant to sota machine. Malembe. So tali pe malam pas à étranger. Oh. Nalobi soko tali pe malam aux étrangers. La parole. Nalobi soko tali malam aux étrangers. Déjà vous faites la plateau avant de défendre étranger à étranger. Na kotaka bamono sur le loi. Le loi na bamono sur la loi. Mon amboka Guigui. Parlement debout tant la bi qui dans ce parlement debout. Tant la bi qui dans ce parlement débouté. Batu bazana bandaku bayebi. Na kotanga batu na banyo kotanga batu babunda na vie ba Paul Chilumbu, ba Katumbai, ba Victor Wakwenda, ba Jacques Ben Chabal, ba Gaston Dindo. Il y a eu des personnes Félix Tshisekedi, au Babundana Vie, les Sphinx alimentés, Toyebi Tangoana, Parlement de Bundengezalaki. Toyebi Angondengezalaki. Toyebi Tango Vie Moka Bengaki, Martin Fayulu Madidi. L'homme du peuple. Si quand il a un dingari, quand il a un dingari, message ni Yolandi na kati loyembo wana. Toki na message nazonga mandeko. Bopesa maiko, bopesa mai. Balukele mai ya. Balukele mai. Ya solo. Bautindele mai. Donc ça veut dire qu'il y a paiement. Très bien. Biso toyebi ba prophétie bima be na mboka oyo. 4e président akobima akobsunga mboka oyo ceux qui ndengeni toujours ba religieuse. Ba ya ba information pona ko luka bambongo na bango. Ngana zongisi heureuse mémoire et pas ya moko ya bakimbanguiste papa diangenda kuntima ba ki ba vrai kimbanguiste ba libanda po ayebaki. Tout le monde ba komi toujours ko luka mbongo kana ba religion. O déjà pré-campagne. Tomoni ba photo simbite ba koti na banzembo na mwe kutata sasa nzembo ngote est-ce que bon ba kenda osambela nzambe to ba kenda osambela mutu au moins que ça n'impact te do yo olungo wanga na spiritualité ya bokoko te spiritualité yango ce que zo kumu ko pesa ce ko kongo retard kongo po batu batala o etali constitution mboka respect nango batala o ba bonne marche singi mboka etambula ba kumu ko zonga la spiritualisme po ba kimela kuna na simawana non batu ya ba religion balande lokola ba papa molimo bazali o bazaka derrière peuple
Nous sommes les catholiques et télémaga toujours devant derrière peuple. Nous sommes les protestants et derrière peuple. Mais bah misuso wana tala kaka misana bango ko banana désignation oya batule ba ko souffrir lelo ya seni ko za président oyo kaka bango ba religieux bazo créer ba biloko wana. Siko nzembo wana to kamu yango campagne bandite boté. Ça fait campagne. Mais le temps à numéro 21A bukanga nga muno ote ko lo baté siko nzembo boté biso ndé. Ndekwedi, quand même, balobi balukelo mai. Na habité pour nani na sengi mai pour amoni que souffle za muketo koma message ni oyo comprendre na kata loyembo wana. Na koloba boye bande ko ngai o ba yemi nzembo oyo nazo Nzambe na bomo apambola bino. Nzambe abakoko apambola bino. Pourquoi moma iwaka ninda mukishimuntu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zuba Bilumbu. O ba yembeli nzembo oyo ba ekole ezotongama banzela ezotongama pora banana ezosalama makambo ndenge ezali boye ezali kitoko tozwaka mboka oyo na budget coutumier ezo na enjeu de 1 milliard 500 millions de dollars suka 4 milliards mais lelo mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumbu oh lelo azali président de la République na ebité bolingi asala nini lelo FARDC et mati en puissance bolingi asala nini Kabila oh to ben kasebere est-ce que otike l'état lo bandeko tikanga na est-ce que bazana po sabaloba tikanga na lo bandeko OK batike biso ba infiltrer na armée lelo tozomona inspecteur général ya armée mutuna langeza message na message nazo alobi makambo be fona recadrer ye po alobi nyonso alobi za ba ya alobi balukelo mai na sina tindi déjà mai zelana yenda ko mela mai ngana ko mela mai te très bien ngana ko mela mai te na mela mai po ani ngana lobaka vraiment akutana muta lobaka lelo FARDC o Kabila kotsaki ba infiltrer akoti ba infiltrer akoti bato lolenge na lolenge ya mabeba rwandais lelo Tshisekedi azo nettoyer grâce ya inspecteur général de l'armée o to bengi na kombo ya Gabriel Amisi Kumba Tango Fort musale zo salama toyebaka na mboka o maluvanga te kende na victoire okomona lelo bazobelela maluvanga kende kuna o kendo kende ko tanga komba Tshisekedi na ndenga mabe bakolapide yo oyena shaba ezalaka mulili bakuluna lelo shaba éclairage public ekoso oyena butu na salaka be mission na musu na butu na shaba mais na tangu ya oyo tozalaka na yewana oyo tozalaka na yewana Kabila shaba kuluna so nazolinga te nazoyeba te bandeko oyo soko lingi Tshisekedi te ozana kindoki na mboka osolingi Tshisekedi te ozana kindoki soko moni muto azoloba mabe contre Tshisekedi azandoki donc bazala la bango calme tozoki na ba maleme omoni décembre nazo la message réponse ya message décembre oyo tozo benga na ba député nyonso nazana eloko mona landa na radio Kapi opena avant nazonga na message wana ya nzembo eloko mona landina pona kotanga kombote na radio moko quelconque que bazo senga ke ba député o bazali oyo ba signer loi moko pona soki ba longwe po ba yebike bazo kende ba signer loi moko après mandat na bango banda ko futaka bango o etikala ko sala mate meza kindoki Tshisekedi alingi bato makasi to uti ko accompagner a dernièrement na onatra abimisi ba retraité 1250 retraités pas eu chèque symbolique à pesi bango bolingi asalani il faut to kena la dialogue o bango balingi papa dialogue ekotika la kosala mate rapidement photo luka dialogue ekotika kosala mate bande ko bayemi nzembo kitoko ezali inspiration nzambe poti Tshisekedi azali ya nzambe muto pona ce n'est pas pour rien bon monaki tango azu pouvoir akena stade de martyr alobi nzambe mboka oyo
na pesa on a maboko na kiti na ngaka ko fanda c'est pas pour rien parce qu'azali mwana ya nzambe soko mwani mutazo combattre Tshisekedi azandoki ndoki ine toza na trois sortes de sorcellerie toza na ine toza na inconscient toza na conscient soko mwani mutatemi Tshisekedi azala kindoki ine soko yango zala mutakindoki ande ye ine ndeko Gigi le ministère intérieur a pekisi alobi ke balongola ba banderole nyoso nanzela na ebité pour na yoko lobani oko relancer la question na nazo recadrer na toujours ndeko na ngai na ba raté vraiment ngala zandoki mais ouais bango vraiment t'es solo t'es yaza ange papa ange doye papa ange papa ange nazo ka oye na bandi na makamno ya budget tangele biso papa ceux qui mboka budget nango etomboni ba bango dani ba bango na développement ya panier ménagère ya mabota en plus ko stabiliser to ya mboka pour ils la réserve d'échange papa yo bisanga banda bozoko ba budget ngo mati pona kufuta bato bazo sala mango bazo sala biloko na bango basala kana soit disant assemblée nationale ou ya union sacrée budget o ezali pona kaka institution ya république elia kambongo wana budget etali nango PPT budget za ba famille moko boye mabumu moko boye budget ya 500 personnes eli budget ya ceux qui 108 sénateurs budget ya présidence de la république budget ya ba ministre ya mboko papa botika soni ko botika exception soni ngai nazo loba taki société civile ya mboka oyo molobeli ya peuple botika konyoko la peuple botika ko pesa ba budget moko autre ko benga ya lokuta pour manipuler bato ba mona mais na terrain jusqu'à maintenant to ya chômage et bakisa mi plus nzala kutu kolobate nzala kolobate yo moko yebi dollar ekomi combien yo moko yebi car na budget wana car kala mingi ya teto ko na ba suicide tout mona mambezo le kaleka kuna insécurité woko pesa la police ko doter ba biloko bientôt et 5 ba si sa kuluna insécurité partout na ville oza mutu alukuta na lobi oza mutu na lobi oza mutu alukuta non oza mutu alukuta azoloba buzoba na lobi boye azoloba buzoba ngai tanki nga na fandi awa papa je suis réalisateur et yakasi ça va alobi azali à côté na matière na ya construction papa je suis architecte ingénieur le polytechnicien Guigui Massala coordinateur national mouvement citoyen na expliquer yo batu ba créer ba chantier pour na koyiba mbongo ya mboka une route étude de faisabilité étude de réalisation nango projet nango na 1 km ekutaka $860,000 to me makango na 1 million pour na ba to bengango ba accident ya terrain et ko ya projet mo ya brisque yango couvrir lo kwana elenge ça 6 km point 500 mètres moins de 7 millions les lots bango bazo resoigner lango ba misi lango plus de 34 millions c'est ça pour faire quoi pour piller le ministère intérieur a sengi ke balongola ba banderole avant campagne pour na yosiko ministère intérieur ndeko Peter Kazadi kotazali ndeko
obunda pona ya mboka oyo oyebi malgré qu'il y a une assemblée provinciale au tikara loi moroté ba reconduire comme ministre atika loi moroté alobe lo moté atiki ville Kinshasa comme ministre azaki député provincial na ville Kinshasa atiki transport et baraté insécurité na ville Kinshasa ya tika mona IDPS baza combien na kati ya assemblée provinciale wana mais ba mimi na ministère eza makasi ndeko tana seleki bo banda pré-campagne kala nemoko ndeko alobi bo pesanga deuxième mandat ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo bo pesanga deuxième mandat na osala ba lobango kan na Kasai boyebi alobango ba union sake bandi ko lekaleka nja bazo désigner déjà ba bandero le matiso qui 6 mois passés yo lo ngosango lelo papa wana toyebi ezaka pona kolobaka ke pepa mona ke osa musala papa tana si eleki pré-campagne si bokota na bino pengande na uti na ndako na ngabo pona koma awa na tamboli ba chaussée beaucoup de panneaux za toujours na nzela en plus il y a Sikebimi il y a Félix Tshisekedi Tshilombo tozo mona ngo bazo koma ba phrase mo bimi partout ba tete ngwana ezanga numéro ndeko toyeba bilo no bozo sala ngolo peuple aza suna tango wana te il faut qu'on nous entende nous attend comme Félix Paul Maké président de la République démocratique du Congo il faut akonzaka ngai omone na zapo omone epenge jour na kuta na epenge na plateau na kobeta epenge bambata yoka na bino bo somo na kuta na epenge na plateau le parlement de yo ok Félix chef de l'État, président de la République, commandant suprême, parlement debout et Zarassoun était na Congo yango. Moni bata. Nakuta na politesse soit bino bol accepte pas président. C'est ça. Président ngula le bagaté. Bino azali na bato baloba. Tika na silisa maloba na ye. Silisa maloba pona opeso maloba. Tozo bundi bitumba ya Congo zaka ya nzoto te bitumba ya Congo zaka ba idée pona mboka elonga. Na ba baza na pouvoir, na ba baza na pouvoir te. Bandeko bazo bosana. Ba tout puissant lelo bakomi osenga toki na ba dialogue. Ba tout puissant ya FCC. Bandeko beta batama bazo manquer batu neko sentiment ya kolangwa ya pouvoir. Tani ngazo yisa azolo baki akobeta moto na plateau. C'est ça façon koloba. Obosa le passé hein. Ozo bossa lelo ba tout puissant lelo ba kwimba faible lelo pa bino. Ba tout puissant pona bino. Non. Biso to kunda na bango tina suka. Arbitre. Aux arbitres. Oui. Bimisa carton. Pesa mutu nyonso li. Na opesa na na terrain. Nalobi boye. Nalobi. Tika sili sama minute. Soka zolo ba mabe. Nazo peso ma. Soka zolo ba mabe. Soka zolo ba mabe fona recadrer na otikete. Ça rapidement. Voilà. Yangwana biki ndeko soko na plateau zalaka mutema poser oyo ko pesa information pepe ayoka yo. Et loko za ko sala ezande Sony pour la ligne beaucoup de promesses ratées. Na parlement de bolobela kango. Bokoki ko yebisa na promesse ni eza raté. Promesse ni eza raté. Bino bozala kindoki. Omoni ndeko edi. Basa bandoki. Je m'excuse, Ndeko Gigi. Ndeko dit calme. Aux émissions, ba parents, ba ndeko ba konzi bazo landa biso. Na kosenga na yo ke o retirer ba parole ya injire oyo uti opeko koloba na ndeko na biso. Na injire mutu te. Ngai nazali mutu ya Congo central aza congolais mais retirer na parole étranger comme on a Gigi né à Kinshasa le 25 décembre 1977 na mama ye mobaki le club na botama kuna na botama 25 décembre 1977 na mama ye je m'excuse alobi eloko oyo zolobisa ebongo eza kindoki donc ya ba étranger oyo balati sie le 25 décembre 1977 na Kinshasa mama ye mo alobi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azandoki na cadre wana nalobi na cadre wana OK na traité tendoki pona za pasteur sikoyo na tuno mutu na moko population pe bazo senga keno Félix Palongola pe ba banderole na ye ba batch ba panneau na ye mais na yebite bino toujours kotala de Gombe bolekisi kaka IDPS bozo monango te keza un peu bozo benda cadre ko deko Fayulu out ko sala nini na asali nini Fayulu out ko sala nini na Kasai
na nani na kananga ayeko kene na Kasai eza pré campagne te o ya zoloba aw o ya zoloba on de ko jasa zoloba eza pré campagne te pona ye soki ba moni bache banderole oui maître Peter Kazadi a eu décision que balongola ba banderole mais nalingi na expliquer deux aspects banderole soki bache yango avec numéro ya candidat na minute wana seni akobenga candidat wana pa futie ba mandi donc ba banderole nyonso eza na numéro te oh eza na numéro te très bien eza na numéro te mais banderole eza na numéro nde basengi balongola na ko recadrer na ndambu na biloko ya tukoloba aw makambo ya budget wa zoloba o budget wana ezaka pour la présidence de la République parlement na sénat eza makambo ya tukoloba aw bayimboka bofungula matoyi boka ngamala lelo tokende na mama embo zalaki oyeboye ozoyoka solo ya kopola lelo mama embo tongami kende la caméra na yo tala ndenge lelo mama embo ezali bientôt tozokende ko inaugurer donc kalate bongo zando oba bamiibi basali boye zando ya mwana etongami bo inaugurer pe kala mingi te tozo inaugurer kala mingi te sikoyo nazo ebate kende chef de l'état utsa précisément na Katanga awa atamboli tsa comme pas mama Fifi Masuka est-ce que bomoni biloko ba utiko inaugurer kuna nyonso wana eza mbongo ka Félix azo tchana poche azolia musale zo sala matin batika kindoki na mutema mabe baluka ki dialogue to sala dialogue awa dialogue ezate biso le 20 décembre tozo kende ko voter moma yaka ninda mukishi muntu Félix Antoine Tshisekedi Muzuba bilo mu grand esprit na lobi grand esprit do petit esprit azate oyo na lobi aza grand esprit o le lo fuka misi ba occidentaux nandeni bafukami ye wana apekisi ba minere na biso ebima lisute o cobalt o nini ekokende te to transformer yango awa bala mboka bofungula matoyi c'est pourquoi nazo senga na congolais nyonso tango ozolala ozosambela tikara mkonza mboka na wana mboka nzambe bosambela pona ye pourquoi Félix alingi Congo koleka ye moko aloba yango na este na Bukavu alobi même si fona kufa pona guerre este aussi là na kokufa alingi mboka o makasi o eza baje oboya bilo bazo beza baje lelo atie maternité ofele gratuité de l'enseignement bolinga salani mais ça les policiers je simba na lobi boye Kabila tikaka ba policier na combien 60 000 te lelo bazo combien atika ba professeur na combien lelo bazo combien 413 000 francs congolais o batu babana ba toyebi na ne o na 2004 basala o to bengi nini ya mbudi ba professeur ba déclara ba lobi mbudi ou rien basala ba grève na mboka o mbudi yango ba yokana combien ba yokana ka $200 baba ndako za $200 mais lelo Félix azo futa ba combien eleki akora mbudi te totika kindoki biso ba congolais loko ezo bonga biso za kindoki lelo congolais aza éveillé oya ko sene loko te yo kasi ba ko voter candidat ya ba PD to ba ko voter falo la tamonier repose à la na lobi boye kasi ba ko voter candidat ba PD falo la tamonier oya azo ba ke zelande tikanga la lobande kona ngai vas-y loba candidat ba PD wa zo ba ke mubali na mubali babalana basi na basi babalana un burundais no deni mukweke awa makambo ba kombo ayoki si batu soni awa lobande ya yo ayoki si batu soni na yo ezolo wana eza makambo ngani na oloba soki ba ko interpeller ngai memi na lobi boy soki ba ko interpeller ngai na lobi candidat ya ba PD mukweke kofinga te mukweke soki ba vezali olobi soki ba tunyo preuve la kisa ba preuve ezali na lobi boye na solo ba mutuna eza ke yo pesa biso réponse par rapport à mutuna no na ko samba na koloba
na maloba balobi ke balongola pe soki balongola pe chef de l'état c'est ça ba panneau nalobi ba panneau wana bakolongola o eza na ba numéro bako interpeller bakolo ba panneau wana mo eza sa numéro ezangi numéro bako tika yango pourquoi bamona neti ngai tango nazomona photo Tshisekedi na nzela ezosala ngai esengo makasi nazoyoka esengo na photo ya chef na ngai po alongole liso soni yoka biloko auti kobeta na Brazzaville récemment boki biloko auti kobeta soko boy Félix Tshisekedi ozandoki ndeko Guigui est-ce que le 20 décembre Kalamingité je crois que jour J-38 est-ce que l'élection est au Salem ndeko nangai nazongele moi moké papa boyeba mambolo baka to ebité soki ministère Kabiosha ngo futaka bino mbongo ministère nini ya Kabiosha ndena nazala ngo ministère basela bato bazalaka soki ba nommer bato bazi poste te batindi bango pona communication ndena nazala kata ministère mais na ino sakete ministère Kabiosha tango azofinga nga wana ozoyoka te ministère azofinga Kabiosha o azoloba wana lelo nayebi lelo nayelaki yo nayelaki ye po azosakana na bato mingi na plateau lelo nga nayeli azosakana na bato makasi ye azobenga ke ministère Kabiosha eza lukuta. Est-ce que les autres ont mambo ba lukuta a ngala le Kabiosha ya lobi ke ba nomenga te ba tininga na ministère Kabiosha c'est-à-dire ministère lukuta ministère lukuta na lingo lo bande lukuta ndo yondo za na kata ministère wana bilo azolo ba ngwana mais ça le OK yende azala ministère ministère ya Kabiosha azolo ba wana za ye yenda azala ministère wana tena ngai tena ozo banga minute trop malobeza pa na ye mais aloba makambu oyo ezali normal aloba makambu te ya mabe aloba mama ngana za Kabiosha te lelo ndeko arbitre lelo toza na pouvoir naza na tante ya kokosa bato oyoki lobi to bana ko créer ba formation ko créer makambu pona kokosa mais lelo wana na kala ezaki passé avant to za pouvoir lelo naza na pouvoir naza ça que yo ozui peka passer mais baloba que non soki makambu akala eleki te ndeko na papa ministère Kabiosha ezali tozomona ba nomination ezopana bino bato tozoluka dialogue lelo tozoluka dialogue ndeko nanga bazoluka dialogue toza bandeko tozobundela Congo bima na ministère Kabiosha pourquoi ministère Kabiosha yonde bima na ministère ya ministère Kabiosha oyo zali wala bima na ministère lukuta bima na ministère lukuta tika ozotanga ba oyo banzela zotonga bekole zotonga les peuples congolais bazana banzela zotonga banzela zotonga bekole zotonga kibino mai mais basa financer wana lelo Kalaming théâtre zo inaugurer centre nini centre culturel oza en face à parler du peuple oyo botikala ko mona te lelo bauti ko inaugurer yebisanga bazoti ngaka so bananga des transports fabriqués na RDC zo kotanzela ndeko Guigui ndeko je crois que bisika bozolanda biso bo comprendre ba robunda te mais ça juste ces débats entre Congo et Congo je crois que tolanda un peu transition bongo tozonga simana bandeko na biso na awa na Séoul na Corée mboka Corée pona tala ndeni musale zoleka po ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batukama bayaki apo basala musala d'abord ya inspection ya musala o esalamaki na ban partenaire na biso ya Miru na yenga pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu musala leki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote ba bulletin de vote et salami biloko belé salami so tali simananga o mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka donc musala ezo sala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi na nina rassurer bana mboka bayeba que biso tozola la te tongo midi poko na butu tozo sala musala parce que mboka
il faut et ça l'élection tous les 5 ans. Constitution et Senyango. Donc tous ça musala et puis nazana et Sengo parce que ceux qui ne bien. Ata naebi que ça musala passe ya passe mais ceux qui ne malamu Seni et ça quand même musala ça fait déjà ils a 4e cycle électoral donc ils ont la liboso te tous moins expérience. Alors tu ebi que to banda qui na retard mingi ba nyoso o basa na seni ba sali effort mingi parce que tu ebi que mboke ezotia biso miso. Alors tu regardes quitter to vanda to banda ko spéculer que non et ko salama non ngana vraiment na rassurer bande ko na biso ba partie prenante ba onyoso baza intéressé na makambo élection ba eba ke seni azo sala yaye bon une fois ba bilo onyoso ezokoma na mboka tozo dispatchango na ebi ke toza na saison en mbula eza facilité mais tozo sala parce que tu ebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka et puis c'est biso motivation que musale salama et puis salama attend lilo bana ko pesa ndeko na biso bazana na ba doute na lingi ba eba que eloko nyonso to ebisa bango ki to sala ngo so batali depuis ka to bimisa calendrier makambo nyonso to ba ki to sala ngo soki ba komo zo doute na suka ba risque ba regretter élection et au sama le 20 décembre ba production nyonso c'est salami inspection to inspecter suko tikali kaka les recommandent qui chasse les recommandent Lubumbashi na bamboka misusu to dispatchango donc to tinango siko na kati ya mboka et moi je pense que tous en attend il y a koko kapoto ça la nyonso ana donc le 20 décembre pas bongama élection aux ala. Eh oui, comme d'habitude, on a eu que Photozone a changé de plateau, FMTV mutuku ya ba plateau hein ezaka abinote ba fond vert wana bosala swendeni mais avec FMTV Fondation Maloa yebika ka force tranquille et bela ba plateau je crois to zongi to meke un peu ko solola maloba ezalaki wa mboka ya maloba ezalaki na munoko ya ndeko na biso gigi ya société civile oui okay. Civile Congo est-ce que l'élection kozala to ekozalate le 20 janvier et le 20 décembre pardon jour J -38 pour l'élection vraiment élection à Congo tout ça assurance moté koza nandenge nini assurance kozala te eza par rapport ya ndenge processus nango ezokende depuis élection et bani na Congo c'est la première fois tout le monde a bavire en où oui premièrement tout le monde na taw bandé na étape ya désignation ya bureau ana selon loi électorale ezolobake faut ça composer na 15 membres na 15 membres yana ba ko uta na to bani na ba ekolo moko te ezala plus na kati ya bureau wana et bien mo boyebi le bureau asi ndeko kadima ancien membre ya IDPS président fédéral na ko permettre yo te ke oloba biloko yo ozoloba oyo ebi na ko permettre na nga yo te maloba ezepana alobi boye maloba ezepana laita yaka na plateau na linga katolo ba solo na linga kama mwa lukuta te maloba te yo c'est là que la te na ndenge ni souci na bango ezali ke donc on est dans un c'est exactement né de père et de mère voilà atika yana zongisa atika ngana loba attend temps pour réagir voilà tokende konanga gigi composition d'abord de façon on a désigné zaki compliqué mais compliqué pour le sol après na mbobo après on a pour la batunabila c'est l'application en ngona c'est bon on a continué après désignation on a imposé biso kadima toujours na tête ya seni ba imposer nous on beleka ki wana ba poni ye on a c'est nous était civil c'était civil ça place wana ezali biso c'était civil alors mabe mais yo zoka na ko permettre te alors mabe c'est la tourna yo na ko permettre te alors mabe c'est la tourna na ko permettre na yo il y a des postes na ko tele la
La père tue ndeko. Ça la calme. aloba. Ngala koza la père. Oui. Nga edika. Ozobanga. Edi. Mwana ya mukisi muntu Alexander Sekachilo. Population baza na besoin balanda bino mais tike le temps na ye. Bon organisation kolmo Ma moto mele ko kité. na lobi boye. Bon organisation ville morte. Bon tika ya sili. Non comme la gene. Omelage. OK. Bon organisation ville morte. Tika ya sili salama. Tika ya sili salama. Ata ville morte moko tika ya sili salama na ye. Ndoko sili ça. Composition ya bureau ya CENI. Nous mo mona makambele. Za kona kati. Baji bateau ba parti ba poste sengi opposition ba créer faux opposition ba tindi wana voire même bateau ba kina liste na compte ya PPRD bateau ba kina compte ya SID tout ça écrit by des ordres kana kati wana to kena processus ya enrôlement bandeko depuis quand bino bo mona kite mutu ke sali accident mboko ba machine ebimi na moko ya ba député ya union sacrée ba candidat union sacrée bon mona ke moté ba enrôler na bana mikie bon mona ke moté batu ba Rosalukuta batu ba miso Rosalukuta ba awa zela ontuko ba awa albite pesa minitebele na raison que c'est la police passe salama be baza bien équipé te mais tu comme on a ah papa tu vas m'embasser la raison na yo c'est là on a fait la tikasi sana 15 bonga na personne la takazaka kasite la calme na personne la takazaka za calme sili samaluba siko donc to komina kati wana bino bozomona makambo eleki wana o eleki ba désordre wana ya ba seni wana to keli susu lelo ndeko na ngai kadima a créé ba salon na ndo créé wana to kinde kuna kadima tanga komi kuna ye moko na batuni ndeko kadima ba machine ezali na au nombre de combien au pesaki au sengaki ba congolais ba sani ba s'enrôler nango jusqu'à maintenant to yebi nombre de machines est-ce que ndeko di ba machine ngoti lelo komi na mute na lobi boye est-ce que c'est commis déjà na machine ya e ba enrôler ba na comme la machine na lobi boye la minute ma machine ya seni pona enrôlement yaba électeur ezalaki partout nombre de combien zela nombre de combien nombre la mot après ça nombre pour ozana mais peut pas dans un peuple et ce peuple bon ozana il pas un peuple oui on appelle ça peuple porte parole à scène le bibo tika na le bibo na porte parole à scène mais na congolais comme tout congolais comme moi dans un carte électeur comme congolais on appelle ça nga peut na voter comme congolais ma machine ezalaki ezala bureau de vote côté o ba webi sana ke batu bazwa carte électeur te c'est là le ba mandeko na biso bazali na précisément na est ezala quelques parties aux mauvaise carte le ba bazwa mauvaise carte non mauvaise carte par rapport ezali na carte par comme we supplément na le bibo ezali meilleure carte par la fois ezala ko non na so ba carte bien sécurisée oyo mutoko ki okende te okende ko za mususu to mona ka dernièrement awa batu ba meki ko sala ba jeu awa ba tie bango maboko ba kangi bango pona ni ezali carte bien sécurisée lelo mona mboka Denika Dima on a zo pesa mbota en passant meilleur président seni espère oyo komwa tikala ko zoate aleki malumalu aleki nanga oyo azolo baba bêtise libanda awa nanga aleki Kadima a organisé l'élection na bamboka ya bapaya et bon lelo ayawa na mboka la biso kozoka mutema passe pour nani botika bondoki olobiawa la police na biso ezali mal équipé mais toti kozoba blindé tu sais que la somme ba avion tu sais que la somme ba navire de guerre lelo
soldat azana esengo ala tateni ozomona ndenge bazolata grâce à Félix Tshisekedi tozali na bayibu ba splendeur ba commando ba soldat ya marque na marque Tshisekedi a formé bolingi asala nini azomsi valeur ya Congo lobi tozalaki kobanga mais lelo tozobangisa Kagame azolera outi komona samedi ndenge batelemisi ba drone na frontière wana entre Rwanda na Congo bolingi asala nini botika kindoki na mutema mabe soki na zuyo na shole na mbongo boza ndenge moko bazande mo na ndenge nini na lobi soki na zuye shole ambongo na nani nanga bazande ndenge moko bayi ya Congo bayi ya Congo nani cardinal ya nani ya yote ya bino na lobi cardinal ya yo ya bino na ye na lobi cardinal ya yo ya ngate ngala sambela na catholique osambela kuna te na kosambela te ya solo wana na kosambela te pourquoi bato mitema mabeba ndoki bayini alobia nazosongela ndeye alobia église catholique est toujours derrière le peuple église catholique est toujours derrière les intérêts comment si nalobi église catholique est toujours les intérêts ba intérêt nde bango balingaka lokola ba intérêt ezate mais na kama ki mukolo bapesa ya mbongo jipa aboya te bapesa shole jipa aboya te azwa eloko pe kokabela pe baboya te papa non il faut que parce que mutu ana boyina ye bango balingi Félix Tshisekedi te soki bazali na bolinga Tshisekedi bakosala makambo bazosala wana te Félix asali bango nini mpona Félix abiki ebozo ya Congo eza mpona peuple congolais ekomi problème bozo ya Congo fo ezala ya catholique non tokoseptango te ngai oyo nabangaka na ngai eloko te nde naza boye mpe moto akosala ngai eloko aza te nabanga eloko te je crois que bazolanda biso ebele na selemba on appelle si bana selemba ba machine c'est la yo machine déjà soki bazo rêver soki bazo rêver base la biso le 20 décembre tozosala élection présidence de la République députation nationale provinciale municipale après na mois ya mars tovote banani ba sénateur tovote ba bourgmestre adjoint comme bourgmestre numéro 1 ndenge tozokende awa soki bozo rêve ya solo wana ça va ndeko nanga atyo ebo bazolanda biso ebele bisika boza na selembao na pesi bino mbote bauti obenga balobi boye keba kuna yo kocha makolo te na selembao bino bosali nini kofinga Tshisekedi te bango nde bayebisinga na yebisa yo yo kolobani bana selembao na pesi bino na mbote place bozali nazana ba membre na selembao na compte ya coordination mais bazolanda yo bazoyoka na pesi bango mbote kote bazali bango sotwana na pesi bango mbote selembao yo zoloba selembao basali ni pona selembao basali ni pona selembao bana selembao bazola mboka 3 heures pour bakende kotoka mai ba forage ezate papa ese biso na Congo biso ko ngana zalo bakinzo na botami na 77 papa ngana yima forage te ngai ngapa mfana sukula mai ya moto beko kisha sa papa kisha yo yozo kanisa wana ozo wana tangu zela te malobeza pa abana asilisa malobana ye bozobima 4 du matin mpona kokitoka mai kozwa transporte na kokoma place wana kokende kotoka mai mpo bomela courant kutu koloba te insécurité ekotili bino bozokolela chaque jour talela biso likambo oyo kaka mpona bokonzi oyo ya lelo oyo babengi leta moyini papa sika okosela bana semba makambo bana semba na pesi bango mbote pesi bozali papa nga nazali technicien de formation azobandela ngo toujours chef de travaux conducteur de travaux papa
quand est-ce que la machine élection pour la macambotale élection papa les 20 élections ils allaient té boto au conseil et vous allez tellement et vous allez tellement on appelle ça la méthode technique pour comprendre les ça c'est la élection wana na kozala mutu na kozala te mais congolais si la machine yate na Corée quand la machine et goya la machine goya ils ont un système na quantité candidat députés nationaux, provinciaux, conseil communal, c'était pour avoir installé un système, papa. Juste là maintenant, qui n'a pas bancaire pour que ce duplicateur. Soit disant duplicateur, qui ne connaît pas que la procédure à zéro pour que carte électorale. C'est quand on a 10 000 francs. C'est quand on présent en matière électorale. Organiser l'élection, monter dans Moko, tripoter élection, depuis l'organisation et banda, toujours. Il y a des peuple congolais, mais nous sommes en local. Bisous, vous avez tout ça précédé. Depuis, la priorité dans le Congo, la sécurité à l'Est. La règle qui met au côté dans l'Est, si les lots, la ville, nous sommes occupés toujours dans l'Inyamboka. Il y a un bata Est, boleli mingi, to moni bino, boleli mingi. Biso pe bani ozana. Toujours, si malabino, ozana la nzamba sunga bino, guerre wana esila. Yango wana biso to biboye. Ezana mwana mboka. O azali na souci ya Congo mo boyebi banda abanda pouvoir na ye biso de civil à Congo toujours derrière mutu o azali na souci ya peuple mwana mboka wana abanda toujours kolela toujours peuple azalaka toujours ka derrière peuple na élection to le 2018 ba pesa ke numéro 4 lelo bino na 4 mitema bino ba les mises en jour ils ont un téléchargement ba tous les ba congolais ba comme le numéro 21 bana Congo changement ya Congo et na muto bino boyebi o pesa ka pouvoir wana beaucoup toujours au pesa élection étranger élection étranger donc toujours na ça Ndeko Edi, est-ce que ekozala jour J-38 na évité bana mboka bipai nyonso bozwami congolais nyonso né de père et de mère na pesi bino mambote na lobi congolais né de père et de mère na pesi ba congolais nyonso na esko na recadrer na muke tant belge asali régie des zones mboka o population ezalaki ndenge toza lelo te soki totali ke na ntango wana ntango basali régie des eaux Kinshasa ezalaki ndenge eza lelo te lelo tozali ebele banda basala régie des eaux wana bacho ya mai eruya batikala komodifie yango te nazotala awa kankokolo oyo kankokolo esali 20 ans sans mai. Maintenant, arrivé à notre leader, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maïzongi na kankoko. Awe bisanga lelo ke bato bazozanga mai. Tofandi na pouvoir ya 18 ans. Boye bisanga yi. Misala nini bato wana basala pour la régie des eaux. Mais lelo. Toti komona mwana mboka David Tshilombo Mutombo, o la régie des eaux a créé usine pour la production ya bacho ya régie des eaux ana mboka o etikala ko sala maté azo le ba a que to sa le côté mais lelo na bana ko ke bumbu aw azo ke bumbu bazana mai te lelo bazana mai musale zo salama to vi retard ya 2 ans na FCC cash retard ya 2 ans mais lelo ba réalisation après FCC cash to sala ba usine ba Mercedes aw oh lelo
bazo monter ba Mercedes tozali na ba biloko ebele esalami basali usine ya raffinerie ya or basali ya cobalt skoyo nazo comprendre bato te pourquoi bozoyaka na télévision kokosaka peuple congolais nalobi boye bala mboka nanu tobandela na élection te mais na yebisi bino ke boyebi na 2018 ezalaki numéro 20 eza prophétique numéro 1 eza prophétique 2023 le 20 décembre tozaka na numéro 20 congolais nyonso né de père et de mère ayebika okende ko voter ndeko na ye ba okende ko voter étranger te yo lokolo zo côté la ndingari côté la ye yo o voter na mwasi na baladi fayu botala lo banasa ba je muso ke na kobimisa ba na ndingari fayu ezali bateka café tout loba makam toleka le 20 décembre numéro 20 bisonyos campagne nano ebandite mena na sina bandi ya ngai oyo trop si nalobi boye congolais nyonso né de père et de mère numéro 20 eza kaka 20 mutu mosusu te mpo bakandidat wana bazokenda free decide awa bakende soki bakende kokunda candidat commun bazokende bakende free decide bakunda candidat commun candidat komango candidat bazoba o mukweke o katumbi baza ba poids mouche bakoka ko faire face na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te na koyebi solo ko monde ko landanga pasola tre landanga nazoyoka tubampuku bautiwa tubampuku na bampese bazoba tubabiloko na bamwa mike o soki kaka Tshisekedi aleki nazo révéler le comment sikoyo avant nazonga na makambo na ina loba awa nazo ba bino ba occidentaux bo maka Lumumba Paul Lumumba zalaka na base na Kisangani bo maka musée azalaka na base na Lubumbashi mais Tshisekedi azala na base na Congo Mobimba Bandundu eza ya ye Congo central eza ya ye Kasai eza ya ye Katanga bino mo ba uti komona awa Tshisekedi azoya batu bakale mutuka na nzela di jamais vu cortège bakale Congolais lingi président na ye Congolais na confiance ya président na ye maintenant ba occidentaux bache mbongo pona ba observateur ya élection que au cas où chef de l'état bimi batu ba na ba résultat ya bango pour la la concertation ba contester élection après makambu ebeba mais bon fongola bato ibo kangai nazolo banabino ake Tshisekedi azana base partout pebiso barolo tokotika te tokoba tozoke na bino tina suka vas-y bokanga question na mutuna na ngala tunakio bokanga bobomba lelo soki bozo sala ba jeu mona Congo ya kala kosangana nango ya bakoko na bino boya kosangana na Congo oyo za Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozana yawa sans mandat ndeko edika est-ce que kozala te élection ezali ndeko nalobi boye biloko bazoloba omoni bato soki bameli diamba ameli diamba balolo na gene bakoti na diamba nalobi soki bato bameli diamba a perdre mamba oloba akanga abomba lelo ye élection ekozala te na mutu na ye mais biso toyebi ke le 20 décembre tozokende kovote tokovote moma yo wakani ndamu kishimuntu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zuba bilumbu le grand esprit ndeko na ngai lelo seni ezosanga bazosangisa ba candidat président ya RDC après yango résultat nini yo biso tokoya kozala na kati wana nazozonga na muke na mboka oyo tabo pona candidat commencer le kakala ko pona candidat président et candidat ya opposition candidat commencer le kakala peuple a lobby on change pas l'équipe qui gagne. On change pas l'équipe qui gagne. Peuple na mutema na ye
ayebi Nana peuple na mutema na ayebi aganya numéro 4 peuple azana les soldats du peuple. On change pas l'équipe qui gagne. Sodana, papa, Azali, papa, les peuples congolais ont besoin de na okato minutes na opesa ye tozoki mambango bango na ngonga silisa ndeko na ngai so okatinga minutes na kobotola ye problème ezali wana boye vas-y loba bakamwe azoloba loba na zotanga tanga ba kombo ba mai ba courant ba nini ba ni peuple congolais sa yebi to yebi na mboka o ezana mutu moko aleka asala plus de 200 quelques promesses ratées wana nani ba tu peuple congolais mo yebi ba la kaki biso to kolonga état major to memango na este kuna akenda este to ndakate akenda akenda biso to kota ndakate e kota ke to ngizi ya lemba mama bande ti tika ya sini sama ti alsa tango talo fungula alobi sali 20 ans mayebi makate bien si so zaki bongo soki ma esongi merci mais nga zo sabino que je suis né à Lingwala léon alobi adresse nanga o ba no linga ba jour wana na biso nga la sukula ma ya moto ezobimana na douche na kankokolo na donc to kama mai kata na tena kankoko kata na tete comme so kola lukuta mais lelo mo asi pouvoir zo mo oko changer bango midena bandi oko kanga oko changer bango bauti kotingela biso message sikoyo balobi bato aselemba balobi kende kogigi longwa na plateau basengi ke longwa na plateau parce que makambo zoloba preuve ezate preuve ezali vas-y ceux qui preuve ezali tikela sikoyo loba papa ngala etibino ceux qui okei kobanda 24 kotina kitoki mosi ke na 4h na mabulu wana okomona ba mama na 4h wana bazobima na ba cantine ba 3h ba ketoka mai courant kutu kolobate courant club bato ba bossa kolamba na courant balamba makala wana na selembao oui selembao bumbu makala presque funa mo lukuta yo fona na lukunga yo funa papa je suis coordinateur national makala maezobima tika selembao bana selembao bakosa bino te o ngaza kolobeza pour avantage ya bino to te baza koyoka ngani na zoloba eza droit na bango bo pesa bango courant na mai bo pesa bango courant mari de nuit te
Vous pouvez savoir courant. C'est là, il est ça. Vous pouvez savoir fonction les gars na pongi le boratango. Vous pouvez savoir courant 24 sur 24, mai 24 sur 24 et ça droit na bango. En réalité, Barokende po eza invitation, mais en réalité, Denis Kadima ata bengi batuya opposition société civile nasuka ba résolution bakenda kuna esimba ezara o ba ba yo kana ngote. Po ba ba kina ba cahier de charge ba kina ba proposition. To kende beto ça to ça. Mais tant mo ya botikala, tant o kena classe politique na ye. O ba yiki ba tiene sikawana, o azala ki président fédéral, ya IDPS na Soudaf. Alo kanika bango. Yango to senga peuple congolais binomo boyebi makambo zo le kalelo. Boyebi nga pour la biso société civile élection eza priorité ate. Biso élection la priorité non. Non. Élection pour nous ezalate. Élection pour nous ezalate. On moni ba position eza normalité. Eza respecté. Denis Kadima aza mutu ya IDPS. Eza kindoki. Eza kindoki. Oh, tunamoleka alobako. Donc kindoki na za nango. Ine. Ange. Abota ndoki akukufa yende ange. Oui, ange. Ange akukufa. Ange Elisa Kayosha. Ah. Si ça rapidement quoi to pese papa. Ya on te le dit boye. Peuple, bino moko boyebi. Biso to sengi boye biso vrai peuple. Auto rapproche na bino. Tous a besoin Congo ezaka mboko onzamba pesa biso. Mboka moko. Biso to yebi bango déjà tant babima bakenda ka vie yo na betse babilo quoi na benge cho. Au moni vient de sali pour la benge boye mais en réalité on a bisa munoko. Ya on est pela biki ngane na zo ba makambo sengi pour la peuple. Ya ngwana. Ça va ndiko tanga ba promesse raté bino mo boyebi. Na yo bandela mpoza tanda antenne na ngai. Tokena este esimbate. Guerre na est tilelo. Mais yo ebisaka ke ba sombi ba mindu ke bandi kuna. Ndeko gigi tikana mekepe kozongisa yo fachi beaucoup ta guerre wana est-ce que comment je vais gérer wana? Non, ngana zo. Comment je vais gérer mission ce soir? Non. On va la salle ozo kim sa fille. Bon ça va silisa. Silisa. O kim sa fille l'idée na ngai. Ba je wana yo za na moto yo za mo nzambe. Yo za no katikati to yebi yo za faire arbitre. Au milieu du terrain. Sko ange nenani. Ye ange ngala satan. Ye za no mai biso. Abonga jando. Nga pesi la grade wana. Même ngula soa ka nzambe ndako yebaki bato bazo la intérêt ya mboka se ba kende wapi. C'est bon. Nga na yebisi eboye papa. Bino ba Congo boyebi ba promesse ratée. Ndeko bandi ko bango wana kurana mai bozwaka te na bino ba soda ba est-ce que ba soda bana kan kokolo quand le fumula si bozumi mituka po ba bozami mituka mo amino za mituka bozango salaire na c'est comme $400 si bozwango traitement au félé si et quotidien na ba pito ni so toi peuple boye biango to créer ba millionnaire en bazar ba ko kele biso ba my god ezo akutu ba bomba ba économie na ba mikem ki ba piango les susu ba kenango porter disparu mbongo ram no boye bien ngakutu ba sili sanga ko mbongo na ram na ba desu na retrouver wapi bino boye bi mangbe ba promesse bebe za raté et bongo tile gelu bande ko na Kasai kuna ko de simbata ndamo de so ba pesa avancer 23 km sur combien simbate ozi o nini sans chuku to lobate banda gouvernement o e banda bango musana bango cop ba créer ce que le senga qui 10 millions on ba millions 300 millions ce que senga qui millions 300 millions on peuple congolais zala mayele tant que tu as élection bo pesa voir la bino na moteur te o bebi ki avant on va faire sur place passe pour les cas ça va passe sur passe merci beaucoup ndeko nange dit bo sangisi ya seigneur zo sangisa lelo est-ce que ça na eza pote ke ba sangana ba kene na dialogue pour makambango comment élection ezala te pour azobanga peut-être ko koloba yango na ebité okokai ko baksama ba ko ma place wana melani na recadrer vas-y OK ce qu'on a c'est soka meki koloba na mati donc faut madele na se nazo bana na se OK ba imboka bipai no so bozwami bolanda nga malamu tozalaki na mboka oyo na 2011 Etienne Tshisekedi face ya Kabila Etienne Tshisekedi après ces conditions l'actuel président notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tangu mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi boye que bokende assemblée nationale te bofongola matoyi boyokanga bien bokende assemblée nationale te
chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki pe parmi ba députés aboyi kokende Assemblée nationale Fayoul mais non Majon Zela tika silisa Zela Loba faut la bien na la au foot na zambo yo le bana ko futa moto aboyi na Assemblée nationale on ça la idée Zela silisa na le tika silisa Fayoul à côté parlement azonga mbongo ni sota ya zoloba azoganga ake Fayoul azana bolimo ya mboka tofi article 217 ya constitution elobi boye landa pona ko promouvoir pe esengeli Congo etika eteni ya mabele na bapaya po azala na pe na bato mosusu article bolanda bakongole nyonso botanga article 217 Fayoul était là dans l'Assemblée nationale oyo azoloba kazala na bolingo mboka atikala koyebisa biso eloko ote atikala ko défendre yango te Fayoul oyo azoloba kazala na bolingo ya mboka atikala koyebisa biso yango te soki nazokosa ndekozwa telefone nayebi kozwa constitution te totanga yango awa bayimboka balanda makambo nazoloba oyo mpo mona ke batikala kolinga Kongo te ntango azolanga ke o soldat de Tumfi soldat de Nyau soki soldat ya nani ni soldat du peuple soldat du peuple toza ba amis ba Christian Chiwewe mabanga te fayi bango wana nde ba soldat yo te ba Shiko Chitang ba John Chibam o tukoloba biloko moko ba bêtise o tukoloba a kyo ba kokende ba kosolola na suka ba kosala eloko te Denis Kadima oyo zomona wana Denis Kadima azali expert pe mokili mobimba bayebi yango tozwi rapport ya ba-américain tozwi rapport ya Union européenne bakoti batali bamoni ke match eza kitoko tolobaka boye jour IDPS akozwa pouvoir ezali mokolo oyo baponami ya malamu ekosalama oyebi na mboka oyo totikala koyoka élection municipale te élection ya babourgmestre te bazalaka nommé tozosala élection na biso na baétape tout pe élection wana ezali na babiloko oyo ozoloba neti oyo tikoloba mambo este awa este bato baya na guerre na mboko eza afdel bato bayaka nango Kabila longo na pouvoir atiki ata avion moko te lelo toza na avion présidentiel lelo toza na basukhoi 25 lelo toza na bablende lelo armée ya Congo emati pe lelo Kagame azobanga bolingi mwana mama mama asala nini bino baoyo bino bozela tokolelisa bino ngai na kokondima teke ngai afandi ngai edika congolais ne de père et de mère nayokaki na assemblée nationale toza na moto lokola Moïse Nyarungabo rwandais tozokende awa élection eza mpona kolongola baétranger nyonso oyo baza na assemblée nationale balongo boluki dialogue bokende na wapi bokende ake kofanda kuna na États-Unis ye Fayoul ake kofanda na États-Unis afandi bayambi epa bajoueur ata bato moko te ya malonga bayambi boye kozwa Katumbi acha bambongo nazongeli siko akoko nyangi oyo alobaki ke bolia mbongo napesi bino makasi bolia mbongo wana po ayibaki yango awa lelo kozolanga mutu lokola Alexis Tambwe bakopesa biso leson nini ye te mutu apesa Katumbi banationalité awa Alexis Tambwe ye te mais lelo azoya komisa Katumbi congolais Dieu merci ndenge bandimi bazala mais bakolela na munoko mboka ndeko arbitre permettre ngana pesa information moko awa rapidement parce que ngonga kala mingi te tozo chité déjà nazolo ba yeloko mo awa nazo senga na ba généraux général Edi Kapeng général Amisi Kumba Tango fort bola na biso makambo ya ba Genafek o bazo semer terreur pe désolation na Katanga ba Genafek prochainement tant on a une émission on a détaillé makambo ebele très bien na ko détailler makambo ebele na
na chité na nuana tango opesanga maloba suka tokolonga ndeko na ngai lelo sécurité bazoloba ke FARDC bazobotola mabele na puissance nyonso na makambutu mais Sadek azwa koluka nini lisusu na kati wa maloba mboka wa. En réalité mambolobi wana pona Sadek banda to kala biso to tebi Congo Sadek ndazaki pona ko appuyer ba congolais. Eza organisation o biso to zaki nango banda kate ba congolais bazalaki bandeko na biso. Tout le monde est dans un musée, malgré le musée, il y a des autres qui sont au Congo. Il y a des guerres contre le Congo, pour le pouvoir, il y a des ordres. Et puis, il y a un pas Sphinx limité. Mais, ça veut dire que le pour le monde, il y a mais le ça veut dire qu'il y a combien de jours pour l'élection. Ce qui est l'élection, il y a une élection. Il y a lobby qui est là. Il y a lobby qui est là. À Bosnie, ne konabiso apesa biso promesse un mois ko ya mona ba kolo lopango pour tout le monde congolais azamamba bana ba kolo lopango pour lopango za Congo alobani ke na ko se sentir président de la République ce qui mezawa pina na mundele ya Congo ya suka na est lelo azoka ba pesa un mandat est-ce que bande ba est qui me se koti kuna Bunagana ils ont déjà récupéré kaka ye mutuana kaka ndeko na biso wana azwa bisaki okosa biso na communauté o ezali ki bazali touch power o ezali contre babantu kwa batu wa biso to le kaka atuso ba ko to boy EAC c'est EAC to boy EAC yebisa biso yes ko to ndimi to za na force armée na biso bana ba sangola ki bazo futa ma combien et ça zo futa ma combien lelo pourquoi bazo ki mbongo wana te ba pesa ngo na FARDC au bateau bandima ba kufele kolo pour monter ko sécuriser Congo ezali na ka FARDC o ayebi ke ninga zo ba ki des pères et des mères comme nga comme des pères et des mères comme yo comme bandiko bazo filmer biso comme ba congolais baza banda ko ba des pères et des mères quand nga ko sécuriser Congo ba sade ko wana o bazo tanga wana ba ko yaka ko créer zone tampon ba ko yaka te to yelaki makambo te to yelaki bitumba te to yaki poto to calmer bino mais ndeko na biso tant yango ezali lokola basali recrutement ya ba militaire ba kota dans centre c'est lokola ndeko abiki ba mindo ki bazwa bana mboka ba to ansi ba yo felete ba kozana na facture na bango faut te payer bango bazwa mbongo la pesa la FARDC ça musana na papa ba Sadek ba ko sécuriser Congo te les Congolais bango de ba ko sécuriser ka mboka na bango kaka bato mo baza formule bakibo mango na baki kuna na pa na biso na Kasai kuna pa ndeko biso na Kasai comme on dit na ba oiza ba info kuna ba Kasai nde bango de baza na souci ko bundela Congo yango wana ngapo na ngai arriver à Sadek wana est une importance te bazwa FARDC mbongo ba futela bango lokola to longa jana régime wana ya notification ba arme les gens ont possibilité de ba arme parce que ba arme ba pesa FARDC asa musala na yo ya ndima ko kufela école Sadek ba koyana bango mais toujours to yebi siko kaka est ngwana e ko ma combien de groupes d'armées kuna des groupes des armées kuna ils ont combien et ça kuna ba armée combien za kuna ya biso moko za kuna ya EAC za kuna Sadek za kuna o pe ba civique wana ba o ba sara des autres kuna ba za kuna yango wana FARDC na pesi bino mbote longone sika bozali souci obino bozana ngo toyebi biso za bato to limibi ke bana nonde batikala awa misusu na mitozo beta aspirer les até pour gouvernement sindula bango ozana bunda bitumba kuna ba bengo na MC tika ko na bêtise bali à moi chose ma veuve militaire papa tika ka ba ko papa tika si ça rapidement FARDC boyebi yangola ba maman ba veuve militaire bino boyebi bino ozana droit voter FARDC ba voter raté c'est la question à biso la police voter raté mais basi na ba ba voter basi na ba ba yebi ke la minute o ceux qui ba leto ba lété basi na ba ba yebi ke la minute o ceux qui le bas vas-y basi na ba bango ba yebi ke ceux qui nini na minute ba na état bien to na état bien ti bino bo yebi ka ko kuma bilanga kemo ko
Lokuta. Quand le fond, comment bilanga. Batongi te. Mais batongi na te. Lokuta. Biso te bika ko ezala mi tuko le kala bakati. Et ministre qui ya suki ya management ya territoire so ina ba ka déplacer on vraiment suki na côté ya ba maluku kuna. Projet on est badate. Na to mona projet on te batongi la bilo banda ko bien. Ba pesa bino ba logement est bien. Ba pesa bino courant, ba pesa bino mai. Tant papa za kuna zo bunda ayebike kuna ndako na baza kolia. Ngape ni na émission boy so na yebike ba na ngakula ndako ba Fatuma ba Samira baza kuna ba Mariam bazolia na yebike na ko défendre Congo yango to yebike Congo ezali mboka na biso botika so ba histoire ba Sadek wana Congo azala na yo Sadek akozala te Sadek ata aye aende ko mbongo ya Congo mbongo ya Congo ba pesa ngona ba Congolais ba frères congolais de père et de mère ba bundela Congo te. OK ndeko na ngai edi. Par rapport à Sadek, m'en répondre. Ça va, vas-y. Même armée américaine, à Bundagaye mon côté, va créer autant on a États-Unis, Azalina 4, Azalina France, Azalina Allemagne, Azalina Boé. Pour les États-Unis, à Coca-Cola, États-Unis d'Amérique. Pour la Coca-Cola, ceux qui ont joué l'Iwa Kadhafi, Mohamed Kadhafi. Ils ont la Britannique. Na ba français ne ba tubaye ba ekoboma Kadhafi lelo na Congo guerre ya est ya Congo nako bandela lisusu koloba boye ba imboka bola na bipa nyonso bozwami guerre ya Congo ezali Congo azobunda ye moko te azobunda na Rwanda na ba français na ba américain to utikola na video na kotindelo yango très bien na kotindelo yango oyo ba wazalendo ba jeune patriote o nazo soutenir na ndenge nyonso bauti ko la kisabiso bombe moko o ba boakaki ezali type américaine c'est-à-dire ezalaki mukolo ya samedi nde makambo oyo esalami samedi oyo kaka lelo toza lundi mais samedi nde makambo wana esalami tomoni bombe moko type américain ezali na ba roquette type américain oyo bazo donc guerre ya est ya Congo ezali guerre te que ya biso na ba Rwandais mais ezali awa guerre internationale soki Sadek bazo ya pona ko aider Congo ezali mabete ezali malam pourquoi tozo faire face Naba armée belé. Il y a quelques jours passés, automoni ba mercenaires na kati ya ba M23. Parce que ceux qui bango bazo ba mercenaires blancs, bazu boye. Ceux qui biso to ben Sadek et comme les sumu. Donc pour bango bazo ba que no bino bo ben sa nani te mo wana bo pesa ngo na armée na biso. EAC wana. Voilà pourquoi chef de l'État a quota na nini ya EAC wana panzela biso ezala ki pona ke akoka koyeba politique nini o basolola kana kati politique nini o basolola na kati ya ba instance wana ndeti sekeda kina ko kota na nini ya Afrique de l'Est wana akoti na kati bomoni pe akambi lelo Congo ezongi na standing international ezali grâce ya Fati lelo bazobeta lisolo ya Congo malamu lelo armée ya Congo ezomata en puissance c'est pas mauvais même Mobutu abandaki kotina basoda na biso na basoda par-ci par-là bazokende kobunda aujourd'hui Sadek bazoya azoloba awa kala mingi te élection yemoko kaka wangani awo élection ezate mazolobo tozokende na élection ndenge yazoloba ndenge nazoloba to eza ndenge Congo est décidé mukonza Congo ne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukonza Seni ezali Denis Kadima Kazadi oyo basali ke le 20 décembre tokende ko voter gouvernement congolais a disposé ba moyens. Est-ce que yo qui déjà muto Seni moko alobia ke ba foutete ezala ba basala ke rôlement
c'est-à-dire gouvernement tcheba moyen mais toi l'élection les caca dans beaucoup si le loba to baza MP nani a bien monté donc Sadek bakoya na bande ko na bango o bande ko na biso na zo pesa mbota en passant bande ko na biso baza sous les drapeaux non militaires à nous o bana mboko ba demi pona toko wa ko na ekolo to za na sima na bango to zo accompagner bango na bande ko Sadek tamba koya pona makambo ya EAC za boye le 8 décembre bazo ke ne pas na bango même UNESCO ozo salelo mascarade to zo bunana FARDC UNESCO bazo ke ne na décembre EAC zo bima UNESCO bazo kete. Ok, pendant que déjà ko chité, je crois que bozolanda Congo eza ya biso nyoso, Congo eza ya yo, Congo eza ya ye, Congo eza ya ye, Congo eza ya nga, Congo eza liboke nenge za boye. Avant tout les lasengana no élément. Na ebité est-ce que de temu ya élément wana ezali o mekampe ko balancer les biso yango bongo tozonga to mekampe ko lobela si liwa ya mwana nsemi pe ya Serge Joué. Ngambu yankaka balombaka ke anatanda ke nzila ya luozi ya bonga surtout kuna na tsoko malongo. En ce qui concerne son inhumation, l'église proposait qu'il soit inhumé dans sa parcelle. Alors, sur le plan sanitaire, ce n'est pas quand même normal d'enterrer quelqu'un là où vivent les gens. Et sur le plan sécuritaire, comme c'est une haute personnalité spirituelle, ce lieu-là risque de devenir un sanctuaire pour les adeptes qui viendront chaque fois commémorer sa vie ou prier sur cette tombe. C'est pourquoi le gouverneur de la ville a proposé qu'il soit enterré provisoirement dans le territoire de Songololo, et puis le jour où un lieu propice sera trouvé pour aller l'enterrer là-bas. Mais en concertation, les notables Nekongo, la famille et les responsables de l'église ont pensé qu'il soit directement enterré dans son fief natal pour éviter de faire de va-et-vient. C'est ce qui a été à la base de notre entretien. Pour ce notable qui n'était pas dans l'organisation des obsèques de Kakane Monantemi, de veiller à intégrer le comité d'organisation afin que nous puissions enterrer Kakane Monantemi avec dignité et honneur. Nous en appelons donc à toutes les personnes pour venir rendre un dernier hommage digne en Kakane Monantemi, surtout que le souhait le plus ardent est qu'il soit inhumé avant le début des propagandes. Si na luozi Bautu Rolanda juste le lenge baimboka bautu roba ndeko nangai edi est-ce que lelo liwa ya mwana nsemi na ebité et salaki ndenge nitango yoka ina no message wa. Bon, moi j'avais beaucoup regretté pourquoi tant ekokaki te ke ndeko na biso papa na biso mwana nsemi akoka kokende main o azali mokonzi nzambe atanga nde naza boso nzambe permettre na minute oyo nakufa na kokufa soki nazobika ezali na ngolu ya nzambe ezali te ke nazobika na makasi na ngano nzambe. C'est le Seigneur qui avait permis que mwana nsemi akoka kotika biso. Liwa ya Serge Joué. Liwa ya Serge Joué ngana kolobake nalingaki Serge Joué makasi. Pourquoi? Azali jeune oyo alakisa ki azali mobali abamba Paul Kagame président ya Rwanda chaussure na Canada mais kokufa na ye ezali mystique. Azalaki na ndingari bafana kina ndingari Yo babiloko zo révéler wana na yebite bazalaki na ndingari babanda ko vivre na ndingari tango ndingari politicien moko aza constant te oyo azalaka kaka achangeaka tango nyonso caméléon achangeaka tango nyonso. les soldats alobi soda na du peuple soda ya yo yaye basoda du peuple nazotanga bango awa bokolobo mabanga te basoda bazali ya za soda abunda tala makambo esalama na katanga dernièrement tango bazalaka na mama Eve bazali gaza pamba mutakoi alinga kufa gaza pamba
nakatanga obosani histoire wana nakosela makambo boyo so babeti gaz oyo koko tomela yango na ndenge nyonso Kadogo azalaka na pouvoir awa lik Kadogo wema mosala biso abeta ya mauve ya bleu ya noir ya ndenge nyonso mona biso tobangaka biso bangaka eloko te tobangaka eloko te. Donc Serge Ouelo c'est un jeune oyo azalaki pena courageux tant Fayulu azwi ba décision na yo wana ote na ko postuler te et ba candidat en confusion yebisanga combien de candidats o ye Fayulu wana aligné. Pourquoi Nicolas qui mutema mabeti Nicolas qui mutema mabeti ndeko Serge Ouelo que son âme repose en paix aye kolanda PD alandi PD oyo mutazo luka ke mibali babalana basi na basi babalana peda onena mkweke bonta na soba yo bablo muso zo balobi muntu oyo alobi ke mibali babalana basi na basi babalana c'est que yaza PD ayokisi ba mama na biso soni papa wana yo ebilelo libala po muntu abala mwasi oza na partie est ya Congo eza passe abimisa bango nyonso ki baviola bango yazwaka baprime donc kopna yango wana moi lilo basuka mpona koshite par rapport ya en tout cas ndeko na pesi kaka mbote na mama Marceline Vita ana luboloko bambote bele pa ozwami Ketsa Museka na peso bambote bele na pesi mbote na Tade na pesi mbote na mama Aimé Pongo candidate na biso ya IDPS na circonscription ya Funda wana bato revoter peso bambote bele vote ezalaka secret ezalaka na tuni kaka na revoter na numéro 20 après na koluka député na mona ado ba komo tangi moko azanga te na pesi mbote na ana luboloko. Pourquoi ana luboloko na expliquer yo azali mama moko oyo lelo alinga longola ba congolais na chômage alinga congolais nyonso asala pe alobi boye ya yena ayena mbongo te ayena eloko te aza candidat député te mais ayena semence awolone na mabeleni biloko nyonso tu otolonaka biloko tu otolonaka na otoliaka onde matungulu nini tu ba candidat député nazo loba na bino siko aw bokende kosoma biloko abo pesa ba électeur na bino balona tana sima basala ba bilanga azana nyonso tu oyo mutu akoki kolona nyonso o matungulu poivron sokini tu dongo nyonso. Merci beaucoup. Rapidement pour nous ceux qui sont liwa ya mwananse minkaka on a benga kaka pe liwa ya Serge Ouelo maloba wamboka tant na ba ki ils a reçu parlement débuté na sukaimu arrivé sangwa arrivé c'est ndeni au moins été akomo boka batune oyo batinda ki ya yana batinda est-ce que ngai ne naza kopona naza mutu ya batu ngai naza mutu ya batu na koki koleka te batune batinda ki do batindi yao ngai mutokotinda ngai papa mutotinda za calme ngai to papa polobi mingi lokolo solo ka problème na ngai assez c'est un le arbitre sala tout aux sangal suna yao samedi boza on a promettre lui alobi bo na conseil na directeur sa programme no we si mate fala aza mo we si mate deux est-ce akoki alobi ke bino il faut batabo bazami ba aza mwana bakisa munina mo au courant semaine to senga programme ebe ngata ba mwana do abe ngana ba hombo baya ata chang bakisa musuko da ko komisa na ye bina kombakage na bete pena kimisa ya swat ya solo wana lilo baso de konanga par rapport à loi ya mon antenne yem mutroko ya Sphinx alimete atala bi yo la soldat du peuple yo leki mutuana wana mutalobaki
papa Tshisekedi wa Mulumba. OK, c'est Okosi. Waza kandani ma. Okosi. To votaka ye. Okosi. Alors Yo tikala ko là soda du peuple. Yo. Ye aboya. Mwana mutwana ala Tikasi samalona unité OK. Yo tikala ni mwana nsemi nazoloba boye. Ni mwana nsemi azalaki mutu munene akata mboko. Très bien. Oui, aza mutu moko liwa na ye epesi batu pasi. Nga attaque molakisi. Na yebi na ba valeur ya mwana nsemi par rapport à ba livre. Akoma ba livre ebele nga jour na mona quand on a continué na bien enseignement na moni na bi c'est donc ma un grand homme to zoreika quand ba beta ba masolo wana pona politique pe asali mais malgré nga na kota pe na makambo na mingi te na la pe mais na yebi ke Congo ndenge zo vu ekendaka ba cimetière na Congo lelo ezana ba respecter to mona ka bokena kuna na cimetière bomoni ba mateli mutu tombo likolo ba sali soki ndenge bibi bandeko bo organiser événement ya mwanasemi ya liwa na malamu bokende kokunda kaka direct na village natal na yekuna kuna na bamboka bayebine ba respecter ba wei soki mutazana ya besoin muna ezaka Congo Congolais tous les Congolais libre à circuler partout na Congo na liselo constitution mboka lobi okende kotali kuna ata honneur plutôt que pesa kuna rapidement Serge Ouelo c'est un ami des proches très proche de moi vrai ami de moi comme ça dit banda tina katia un ami de moi chaque fois to zaranaye to no betali somo makambo etali bozu ya Congo to bi ndeko to sala effort to changer classe politique ndeti batokola bango ndeko ngata face na ngai nde bato to ko sala lobi na parlement ya solo donc le on reconnaître mais azad chaîne très bien azad chaîne azobuna pona Congo malgré batie na ministère mabimio malgré batie na ministère ya Kabosha mais nenga zali wana atika ndinga ya zonga Congolais papa Serge Ouelo asali trop pona Congo oyo aza premier Congolais oyo alobaki Congo ezali kubundisango na bato libanda pe aloba Kagame azali assassin c'est le premier Congolais bomona réaction na ye ya chosi bomona ndenge gouvernement canadien ndenge esalaki pe ndenge ayaki awa abimi député moyinyo apesa bango pouvoir ba tricher na parlement na assemblée nationale ba sanctionner yango wana Serge Ouelo et pas aux amis ababo molimo pouvoir na biso ko gagner yango na lobi ozola ba moyina osali trop pona Congo na lobi boye Lix na mta obosa na mwa zake neko na ebisiyo ndenge zaliona conseil sa bakosa na yango te yo yebi ke boyebi ba swadi asili ya pouvoir doit gagner élection na mboka oyo to Congo ya yebi yango oyebi ndaka na élection papa papa imana ministère ya Kabosha yo yebi imana ministère ya Kabosha émission na biso esili osengi combat retour ya cage tokobunda ya lobi ke boya misala toleta kutu bagante ngate fanga na ya lobi ke boya misatu contre ye na lobi boye la préparer bien na lobi boye oki tokozala ngana ye afika msute ya solo mtu msunga na wayate et la plateau na lobi ngana ye sobe mtu msunga na wayate. OK, c'est bon. En tout cas, bozala ki belé botulanda biso. Vraiment mbote mingi na kopesa na ko remercier na ba enyoso basala ki keto monana. Et pas na bino banda kubisika bozali. Na remercier premièrement mon boss maître Billy Malou wa sage. Force tranquille. Ça yo yebika ka joueur yeyo toujours na kati ya ba idéologie. Vraiment signaler biso en tout cas merci pour notre programme balobi mercredi awa kombaka ngana fara ngana baba samisusu na lobi ngana fara papa ko kate samutu te bilemba na lobi ko baksa mutu mercredi lobi ka welo mai ko baksa mutu ya lobi ka welo na welo litre gane ça va je crois que botolanda biso vraiment émission ezalaki je crois que vous êtes des Congolais oui Congolais oza boyebikaka émission na biso Siliawa joyeux anniversaire est-ce que zali na oyanga mwana ya liboso Jessica Wala bisikoza bon dia feliz ange ou feliz anniversaire
Yo pesa la pangolais. On a tambola trop hein. Okozala la Palmira bébé.